balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur Eki Bumba, toujours dans notre site EHP Media. EHP Media, votre site, notre site et leur site. Hein? Donc, il y a Bissonio Sokwa. EHP Media, Ndenge, Tozo Pesa déjà Mbotena. Papa Edo Amani, Bambotena au place Ozwami, Tobo Sente Mama GH. Vraiment, Bambotena yo lisusu yangwana et. Famille Amani Mobimba, Bambote na bino yangwana. Tobo sente Mama BT, Mama Brigitte Tabu na kati Almal na ville ya Kapel. Voilà, lelo toye awana lemba, toye awana lemba vraiment. Toye kokutana ndeko na biso Eric. Eric Oyo azali sportif, azalaki sportif, akotaki pe lokola bodyguard, to garde corps, ya ba artiste na biso, ya mambo bele. Eric Oyo koma kipe na ba ceinture ya ba musicien na biso à l'occurrence Werangia Mamakanda ya Noël et tozo solana ye par rapport ya maladie Oyo et dérangeaka ye pendant longtemps et puis lelo yo aza sous souffrant ye moko apesa biso ba détail vraiment ni nezo tungisa ye ni ne sali vraiment mwana mobali kitoko boye mwana mobali jeune boye aluka koleka devant la télé, tout devant média, pour na koluka aide, tout me karosolana Eric, aïb sabi soit fungole la biso mutema, ni nezo tungisa, bomoina. Bonjour Eric. Bonjour papa journaliste. Bonne santé bien. La santé c'est au moi ça va, mke ngolo nzambe kaka, nzambe abate na malem. Eric, autrement dit maître Delta, nde batu ba yebakio. Voilà, maître Delta, au batuba yebaki, maître Delta lelo avanda nandaku, pour na raison nini, ozaki, okoma ina na maison mère ndeni, mais quand on obete la biso sopo ozaki na ceinture ya Weranson, okoma ina maison mère ndenge nini, et puis nini salaki lelo yo koma nandaku, relaté biso na omwa muki. Pour le lona koma na ceinture pembeni ya Weranson, ezali na mokasi ya maître Ninja Sikatenda. O lelo asungaka ba jeune ba maître belé na mamo ebele to andoya pembeni na to ando proche pembeni na maître Ninja atalaki bokasite makasi o biso tozaki nango tozaki belé atape bokasite makasi nanga habité a jeune oyo akoza pe pembeni ya Weranson ekosala moi bien ti to sala effort to bandoya lokola ba journaliste motozo yako po ba maître to kota ba maître belé déjà na ba maître Titi ba Janjiko ba Tarza ba maître katakata tondo comme journaliste malembe tininja comme ba confiance malamo to comme pembeni ya rapproche ya Weranson to mo voyager na e to ke ba mboka place ebele to voyager to zongi pe lelo to fane na wenge to ba salaire pe mo bima pe ya biso bezo bimaka fin du mois bazo futa biso pe salaire mbongo ezo bima to se trouver malem na ndenge zalaka na makasi ya bokasa nzambe ndenge maître Ninja pe so concert bi sécurité muta sécurité azakoka na nyonso te yo to basaka implicite kaka fallait kozanga koyoka mamo ebele pour mettre Ninja pesa confiance mamo ebele na nyonso ebele ba activité ne bela pesa ngo na sala kana no sala yango na makasi kana kati ya wenge olo na zaki grâce kasi na temps mukie o senga mama mo boye na ona se trouva ki déjà lokolo wakilanga da mbasu na bakela na sala ngo ça fait une année. Baboki lomba soukara na rayon ya ba maître parce que oyeba quand même image ata souhaite otanga kombote parce que tozo luka na biso ko titoyer mutute ko to ko citer kombo mutute mais oyeba quand même par rapport ndenge banzelo lekaki ba prophète batangela quand même moto asala ki loko ba prophète atanga pa kombote prophète abika ka place ozaki na wenge wana yango basalaki obakela ko mbasu mona yeba komo peso confiance yango na bakela ko mbasu ngata cha wenge wana na loba komba mutu te lo monte prophète otanga komba ute na so ebisinga komba mutu wana ko sape fort na so na maître Ninja
ako aider nga ma monsieur belé comment que pas officier o aider ma belé habiter est important cité kasi zalaka ka musika na distance ya wingi wana ozala bien kasi na mamsusu ko kipe to kota ma bato te midi 14 kasi concentré na mabondeli po se soigner le corona yo ndenge zalaki na se souffraki makasi na tungisa marate mape na pesa confiance na mosala nzambe ninga lobaki na ngai salaka eloko nga na ebisio yango pe na salaki ka bongo abiso sali yango te so landika makota bakiso landelo yeba susa makambo yo kukufa na place wana natai na zana jeune carrière na nga nanu nazana ngona na ko bebisa carrière na nga na boyete na ko mosala nzambe po nzambe na sapo le tuzana mokilo ya se pesa so pe ma auto vivre yango abiso yoki maloba wana okobika pe okobikisa mana kati ya ozona so activité na yo ndenge zala yango ni na salaki na bangaki na tosaki ma nzambe mosala nzambe abisaki nga ngoni na salaki yango bongo potile opeso na za so envie so bozo mona ngai na ngolo nzambe popota o inane déjà inane kasi nzambe asai grâce pota oko eki na mbongo ebelo yanga provision nazalaki na ngo ekene pe na pota lelo pota esili ezo tikala ba grâce ka ba nazoka batonga antibiotique po esala pota nyonso ka na makambo wana ezalaki. Merci beaucoup Eric apesi biso détail nyonso tout. Je suis sûr que Enoch Kongolo aza na sima caméra akoyede biso pena Eric mekana olakisa biso ndenge nini toyeba soki eza ya solo yo ozalaki na mbasu pe ndenge sikoyo ekomi bandeko nyonso to baolanda émission oyo bameka lokolo yango oyo awa surtout bozomona musune boti musune ezalaka te musune ezalaka place oyo te nyonso te okoyanga moku wana etikala moto azoyeba te oyo akobika to akotelema to akosala nini nga na mituna bi oyo to nga na obika sote na okufa mwasi nanga to yapesanga espoir te zalaka kondima nzambe akosala grâce okobika kaka zala kondima nzambe akosala grâce ngabi na obika sote tina basalenga grâce lelo musune boti bendani kasi eke mbongo ebele makasi mbongo pe kotia na lokolo essentiel ezake yo za vimbongo ekoyana yango no moni sikoyo ebendani abo po ete bele surtout bakima ki muto amona nazalaki te na kembi souffrance kana ezalaka yango na masali grâce yango wana ndezomona na eloko lolo na so envie na lokolo moninga yango. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, et sali passi, ndeko na biso a passé vraiment un temps difficile. Kovanda inane na mbasu eza facile. Mais gloire à Dieu parce que bate belé batika mokilio yo likolo ya ba mauvais sort oyo to likolo ya ba mbasu. Menzamba sali Eric grâce Eric tozana ye tozo sola na ye en chair et en os. Mais Eric nini susu penza oyo salaki ke et même yo na etando parce que bien que mbasu et comme nango ke na suka nini lisusu ezotungisa yo po toyokaki obi ozotungisa masusu na maladi yo esalike yo makoki ezate ndo ngo senga lisungi na ba nyonso to bazotala biso oyo ya mitema mawa ba otutisama pona koleka kosunga ndeko na biso mwana mobali vraiment avant to yoka banini na ye je suis sûr que Enoch a redéfilé ba photo ya ndeko na biso Eric oyo ndenge azalaki bomeka quand même komona bino moko wana Eric Eric yeyo je suis sûr Enoch que ça va ezo mona na bien toke na deuxième mona pe misusu oyo ezaliki aza place moko na les rois de la forêt je sais pas ce qui eza yango totala oyo ye moko et voilà donc toujours mona wana oyo ezalaki ndeko na biso Eric wana na phénomène les rois de la forêt je suis sûr ça va yango hein wana pe mususu na les rois de la forêt ezalaki bon wana tuzaki na niveau ya Masimanimba oyo tokendaki obeta concert mo obeta babengisaki ye na bato ya ONG mais tu as conseillé de quitter à distance, tu as encadrement na eto kende poto mona bato wana ba bensa ya contrat, ni to nota ma publier mon public na ene bazala ki belé ni to zaki na place wana. Voilà. Bozo mona Eric yeyo awa la ti chapeau na elamba États-Unis. Donc voilà. Awa pe moi mbali ndenge pectoraux na ezalaki ndenge donc azalaki et voilà donc donc ça va. Voilà, c'est toujours hier.
Voilà. Donc, je suis sûr que Tomeki quand même qu'on soit idée. Il y a ndeko na biso Eric. Eric sikoyo nini mususu ezali kotungisa penza Eric na santé na ye en dehors ya mbasu oyo. Ezo tungisa makasi penza susu na lekaki na ba TV na lekana na ba chaîne ebele na lekina balinga facile ba chaîne ebele na blanc za solution na zui solution mo khati solution za nini abwe zali hernie na appendicite ona zana ona nzoto soko ne na problème na laki na ngo abwe mukena zalaki na ngo constaté par ba docteur batali boye mbongo ezala été makoki pe eza souté na chobela utu na mbasu ne oblimo botomo mona ngo kutu poto ka okino bien te activité makasi na sala asupe te na kana ndako o souhaite bimela susu hernie na appendicite oyo na moni na suki pombongo pa oyo ba osenga kuna bona ndimite nga susu na makoki na ba kravenga na kokati famille ngo pelo tuzana ngo boya famille moko ya keba mno boyi ka ndenge mama oyo kinika na kina le susu ya mingi te mutamta ko sokipe na oya ye muto sokipe na oya ye biso lo ba mama baza susu te ba papa pe baza susu te na mama ebele biso to bunda ndenge na biso moko ka papa te mama to bunda ndenge na okandeke na makasi na omoko ndi na yaki le susu yo kuto se déplacer pour lukanga place nga na zalaka na futi pe ni na peso ni mbonga transport na bengi pe ote mawa na yo tolika na image wana lobité na kina mona mbalo kaka ata na bebisi mo transport pour lukanga futi transport kombe pour mona place nga zali na lemba kasi lelo mutema nzambe ne tutaki habité na mukota mwana mukata mwana mbalo asana émission internet aya ti oya osinga te ko solution yo osunga batebele ba pesa ko pe mbongo te. Et puis pourquoi pas nous sunga jeune garçon na te pauvre jeune garçon te na sunga yi ezabenge pourtant ngane loko moti kasi yo bimisi makono eti awa pa ko place ngana zali ko telema bo mona na te maboye ezali ba calma so calma te na ote masusu boete na bon mo susu boete na toujours ko lala ko lela ya ko lela na za passe na mutema mawa wa za mutema mawa monde ati wa zo la émission oyo anakata mutema naye asunga ngai so asungi ngai nzambe oyo asala mokila sala biso surtout na mokilo ko zanga ko remercier na likabo moko boete à travers na yo nzambe lelo akotika yo te po olelo luki ngai pauvre jeune garçon mo bonazali na ngai boye na bunda na kriaka na ndenge na ngai na ko fanda place mo te na fandi boye lelo bana wana bazali na bana mibali na mwasi na osuka nde na bunda ka oka mokeso ke ezali bo ba koleta ba malalele ti ata ma ya lobo ba lemele ngona lipa il s'est passé na oka bongo kasi ngai na makasi fonga na zona zaka bien lelo na kolela te po jeune surtout so ba bi jeune surtout luka okozwa motoki na to luka ka mpe to zwa kasi na moment na zana malade kasenga na nyoso na ko kasute na 5 aide mutima malamu so sungi ngalelo nzamba kotika eta ko bosana bango tela moto tout akosunga ezala monde ezala poto ezala wapi ezala Congo ezala Kin yo partout dans des missions na mutima mawa ba ta sunga ngana bi solution na zone internet pour internet ezali éviter ça makambo ebele par rapport na ba TV na leki na ju solution moko te na ju tilelo na ju appel moko te. Merci beaucoup, vraiment, avec l'arme aux yeux, il y a un message oyo. Donc, et ça l'y passe, hein, et ça l'y passe. Bah, ndeko na biso, au bozo la démission oyo. Et ça, je suis sûr que na débit, binomo bomoni lokolo ya frère na biso ndenge zali. Boko mona na image boye ndenge alati bilamba, bomoni ke azama boko makasi eska ko lukate, mais azaki ko luka prévané a comité na ceinture ya Weranson, donc azaki ko débrouiller na ndenge na ye, mais sauf que maladie e ko kaseye biso to sali par na biso to laksi bino image oyo na ebike nzambe ya bolingo oyo azalaka na bino oyo pe apambolaka bino place malamu ya ko lona yango oyo to sungana to lia na baye bazangi nzambe ozanga te kozongisa na bapoche na bino to sunga ndeko oyo pona hernie to appendicite ekoki kozala ku ebele mais tant mosusu eza yo moko te okosala yango
soki po moni nzamba tuti motema ke yo lingo porter garant o sunga ndeko na biso yo maître Delta au vrai nom na eza Eric nani Eric Alifi. Eric Ali. Oui, c'est ça. Voilà. Oyo amoni asunga ye vraiment Eric pesa numéro na yo bakoki ko benga yo moko directement ta mususu oyo azana confiance te o pa azana confiance abengi biso to lukato accompagner ndeko ndenga okende na bapanyo surtout soka okende na hôpital soka okende boye partout ndenge a rotambola to lukato zala nango en image mais plus de précision bobenga pe epa ya yemoko po yeba makamni nezoleka pesa numéro na yo numéro na ezali 090 31 90 170 090 31 90 170 ya Tigo ezali 089 811 744 6 089 811 744 6 soki bo salika bongo ata bo bengi ngai po na makasi na e bozo ma surtout détail soko lingi pa ko mona mamtuzo keneti na suka ti hôpital bolingi bo mona ba image kaka na makasi ya message journaliste boko mona yango na mutema malamu za nango oyo po talaka mona bimi na ndaku na ya luka ngai eza pamba te azana mutema mona mutema bo papa azana mutema mawa sopelo ata mutu atina ta quelque chose te pa na boko na ye ata na numéro ekokoma bo azana mutu moko te nzambe. Merci beaucoup. Voilà, avec cette émotion, de toujours kata émission nabiso, to komi vraiment na suka, ya émission nabiso. Merci na Enoch yo asimbela ebiso caméra. Je suis sûr que bozu numéro ya Eric bozo mon andeni to suk cette émission. C'était pas vraiment na volonté na ye to na esengo pour tout ça la émission ya boye mais ça passé to condamner maison mère te to condamner mutu moko te parce que ye moko asoli na biso abi prophète aebsa ki azala musika na nzela wana donc alukai na été kobenga songolo pakala pona aide to bureau ya maison mère to nini wana ezaki le passé lelo Eric aza mususu oyoyo ayokaka lito ya nzambe donc so biso pe to pusani pembeni ya Eric peut-être eza po nzambe nde apusaki biso to pusana pembeni ya Eric eza pona bato mokili te eza bongo Eric eza pe bongo kandi lobi wana eza bongo kasi natiki pe na basala nzambe so ka pasteur Kabundo alesa kolanda émission oyo à travers nos peka ka sala peka bien na ba pasteur nyo surtout à Rolanda mutema malamu pe ba pasteur wa sunga batu na kati émission et sala peka bien na ngola nzambe ka natiki yango wana. Merci beaucoup aux AP serviteurs place aux Ali et za rappel malamu ndenge toyaka osala ba action de grâce na part na bino pe ba serviteurs ce bomoni pe lo moko ya pasi il faut aussi assister assister ba ndimina bino et ça la rappel bien ça la bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na ba union surtout balanda ibiso to pe simbote na bana ya royaume Marceline Zozo, Beya Bosoi, Bijou Mobunga, vraiment Bambote Nabino Tobo Sente, Moro Clara de Bruxelles, Koulou Tabaleki, et Mama Berthe Bambote na place Ozwami, et Baenio surtout Balandi Biso, Tobo Sanité, Mama Guigui, bon retour na yo na France, et puis Nancy, Christian Bumba, Bambote Nabino place Ozwami, et Baenio surtout Balandaka, Eki Bumba, na Pesibino Mbote na Ebiete. 50 na yo 100 na yo na 100 ya ndeko kuna ya Australie na ya Allemagne na ya Londres et ko sala loko to 20 na yo pe o ka yo koki et o sala loko so to kangisa onyo so bo poto sunga ndeko mobali oyo et o sala bien vraiment ezaki ya bino équipe Bumba o asimbaki micro avec na concours ya Enoch Kongolo o asimbeli biso caméra nde bozo mona biso et topesi mbote na équipe mobimba ya ESP Media to comme na suka émission na biso to bindenge to lobaka ensemble na fin ya émission Glory be to God gloire ezonga panzambe bye nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop émission